yenge bampangi na ngai, yenge bana réflexion, yenge na coach, yenge na lumière. Alors ngai nazali awa pona kopesa kaka yano na mutuna ndeko na biso ya mwasi Isabelle atunaki soki okoki kotika mwasi na yo bandaki na pasi polanda muto ya kolongo mwasi ya kolongola yo na pasi. Donc eza de mituna neti place wana mais na kosangisa ngo kaka. Alors ngai pona nga na boya ka mutu te pona nini aza na rien déjà mbongo elobilangi loko te na Kikongo toloba boye nzimbu zina boso tuvi kwenda vutuka donc mbongo eyaki kendaka. Alors mwasi oyo na bandini na pasi na kotiki te pona landa mwasi moko boye oyo kaka ye na ye po alongolanga na pasi. Non 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 non, ngai mutu na bandini na pasi na ozana neti na suka nga pene nazaka nanga loyal na makambo nanga. Alors mwasi oyo aye po longolo na pasi akuti yo na mutu bozaka na ye aye okota na kati po alongola yo azwa yo parce que ngana sikoyo muni mayele mutu mayele neti ngande nazaka nango tango yo ye na mbongo no longola na pasi na mwasi nanga nazana yo to bandaki na pasi na ko benda pe yo balar na yo pesa mwasi nanga ya kale na ese mama ko fashiti mwende ngazyo ko laksa mbongo na ki bende balar na ya na pesa yo to fanda na biso kimia. C'est ça. Alors ngana kotika mutu moko te boyo ngana yebi bien pona kelanda mutu moko kota zuba mbongo na yebi ko tute soka zula na sens nini uti wapi parce que ça na mbongo eza kutazonga na ndenga bien pour parce que moi si dia soza na mbongo. Alors yo mobile faut piquer pour zufanda ka bonde biso lela otara match na tima kona ngali kola mesa otebi manano ke sumbila ngai yo soki loko mo lingite boki kalungu na mutu oyo koma jani pampa ngasi bonde na lingaka na bongo te ke ba monela ngai. Alors na Holanda te na Holanda mwasi wana te yana selonga nga na ko tika mwasi na nga pasi te pona kelanda mwasi mo zo longola na pasi. Donc jamais donc nga panange usala mate ezelo moko na ko sala ngo kutute na ko sala ngo te lubaki na ko bendola na ke pesa mwasi na nga ya pasi nga na ko sala ngo ndengwana so mwasi na nga ya pasi ko ndima na sike mama ko silika note kuna na kikop na ki obenda na ya na ngopa na yo donc za bongo. Alors kaka na luyengi kaka ndengwana donc na osala ngo te parce que wana kota zuba mbongo no yebite yoki kotaka na kati ozano pe na parole te. Alors muto bandini na pasi dans fo kotinga mona ko zane titang bomengo ya donc yana ngana pesa ka yango na osana ngamula ite boski zinga pona voix mais j'espère bino tu boyo kingai donc matondo merci na bino bosa boneka ka botala la biso tozana biso ba parfaite tozana biso pe toyebi nyonso tout mais ya moke to yebi to ya pesa bwania epa ya bandeko na biso epa ya balande réflexion matondo ingeta ibobo. Ciao.